Bonjour, bande konangai ba congolais, bisika nyoso bozwami na monde entier, eza oyabino mama Rosette Lafleur d'Ambour. Ndenge nalobaki na video ya liboso, nazali na Cape Town, na Sea Point, précisément na Sea Point, na koya Sea Point. Nayaki pendant quelques jours ya vacances awa. Alors comme eza repos, climat pesa bien, et puis air fraîche au ezo uta na océan. Et tindinga na lobi nazana imera bien, pourquoi pas to partager to solaka ndenge to sololaka toujours la famille to solane to partager kaka to sololaka et pona ko edifiana kaka ndenge ezalaka na famille quoi, parce que eloko eleki dialogue na famille ezate soki famille solola isusu te batu boza boza communauté moko me bo solola isusu te boza ndako moko bo solola isusu te ezalaka bien te et tinda au moins la famille wana boyoka nezate mais soki bo sololaka ezalaka très bien. Alors ngai ya bino mama na bino ndeko na bino ya mwasi pardon ndeko na bino ya mwasi mama Rosette Lafleur d'Ambour à partir de Cape Town naze pa nanga na Europe te naza na Cape Town maintenant pour quelques jours nalingi na solo na bino likambo ya star ezali mo oyo toyoka mingi na ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso ya Congo. Mona mutami bengi ngana za star ngana za mega star ngana za boy na boy to ngo tolo banano likambo wana. Comment devenir star, comment oser la star, comment obima star ka boy pap okomi star pendant moins de une année 2 ans eza nango kisité koza la star eza nini. D'abord to bana définition star ezali nini. Star ezali d'abord eza mot anglais star o eza ko signifier étoile na français na lingana na biso to bango munzoto na soyi to bango nyota. Donc étoile ezali elo moko o ezala toujours likolo bospo mona étoile ezana se étoile ezalaka toujours likolo donc mutu nyoso au tirango regala azo monango et puis ebrilaka, c'est ce qu'on appelle étoile. Alors mutu soki ami bengi étoile c'est que azo briller aza remarqué batu nyoso batalaka ye batu nyoso bamonaka ye, donc wana nde babengi automatiquement une star. Voilà, donc munzoto donc étoile wana babengango une star. Alors comment devenir une star? Eza magité. Pour devenir une star, c'est l'expérience on a nazanango bogoloba oh et ozolobela makamba ba star bongo yo za star tala ba mama yo bazanga elo oloba nazana na lobi na star na lobi te na star naza ni star ete ni star ya mukete ni star ya se ambetute ni star ya se ya tablete nazo beta li solo parce que to solo la kande famille to solo la ka. Voilà, star ezali na star ezanine star ezali eloko ezalaka likolo et puis mutu tout amona kango de ce mutu abengi oh aza star c'est que ayebani au-delà même ya communauté na ye na communauté na ye bayebi mena donc a déborda a leka ba frontière a komi koyebana ti koleka communauté na ye, donc a komi batu ya ba communauté mususu bayeba ye déjà. To pesa par exemple ya Michael Jackson place nyoso leka omona nyoso ayebi Michael Jackson ata bato bazana village bayebi Michael Jackson. Michael Jackson ayebani na monde entier wana ba star ba Angelina Jolie na bato na ba film mututu ayebi ba Madonna na musique batutu bayebi bango ba Bob Marley baza ebele so na bandi ko tanga baza ebele na mboka biso tokyo tanga lokwa bato lokwa ba Kofi parce que Kofi ayebani au-delà ya ba congolais ya communauté ba africain nyoso bayebi ba Papa Wemba ba Emenea baza ebele ba yebani ba Fally Ipupa to ko benga ngo pe ba star po ayebani en dehors ya communauté ba Feregola ba yebani en dehors ya communauté na biso omona ba obeta ba mboka misusu bazo ebana wana to ko benga star, donc aza munzoto ali kolo mutu tout azo mona ye. Maintenant comment devenir star? Eza magité, eza travail, bosser trop dire et puis wana travail, donc wana eza intetolo ba eza deuxième eza travail au bosser ka trop dire et puis ozo bosser trop dire sur quoi? Sur ni na yo moko projet na yo, tu as un projet ozo projet no moko boye ozo bosser dire na projet wana. Par exemple olingi ozala tolo baka exemple ba musicien na biso oza musicien o obima directement star il faut apporter quelque chose dans la musique et loko yo ezala raté
bato moko boye basala la musique mais yo o apporter loko moko boye ya sika paf eloko wana moto atiko mona yango te eza originel na ya yo moko donc tu vis avec l'originalité eloko moko boye o apporter oyo ezala te et puis tu travailles dire il faut travailler dire répondre eloko wana omona pa ebimisi yo babandi obenga ope star donc ki star ezate ke olali olamu ke lobinga na za star te eza fruit ya travail et puis objectif aux un objectif non mon objectif nanga ezali na musique banduka na biso basuka par exemple ndenge fali ya sala star na biso munene fali bandeko na biso basuka babetaka ba local et tout ça osali musique il faut ba congolais nde baya ya lobi te elo moko boye to bakisa no balangue musuna kati abakisi balangue et puis akomosa ba featuring na bato bazo yoka kutu lingala te mais akomosa na bango ba featuring donc ematisi elo moko boye o ezalaka na musique na biso te. Donc, soki olingi ozala star, il faut apporter eloko moko na domaine nyonso. Parce que batu bakoti oka miso, parce que bakomona elo moko ezalaka te. Elo moko ezalaka te na place wana yo ye nango. Et puis eloko wana oyo ye nango. Nde kotinda batu tout bati a miso batala yo. Yango yoka babengi o star. Abimi star. Michael Jackson musique bande ko betama. Ba rock and roll wana ba africain batu baya nango so botanga ba histoire ba africain baya kana rock and roll ba africain oyo bakenda ba to komo benga bango lelo ba noir américain l'air ba colonisateur ba mema bango kuna lokwa ba esclave ba bando saka ndenge africain azalaka musique na nzoto na makila ale bazo yemba kana bango bazo bina kati ba mindele ba komo sepena musique wana ti ba ko bimisa musique na bango bando beta mezaki ba rock and roll. Ba rock and roll wana mais Michael Jackson a yé l'air abimi pas abimi en dehors ya rock and roll abimi en dehors ya rock and roll aye na musique ne moko boye ba pile na yo wana ba Jensen pile wana donc aye na elo mususu ya sika oyo ezalaki na musique te yango mona mutu tu atiaki miso mutu tu atalaki parce que apportaki eloko moko. De ce que ça les locaux na vie, salaka est fort que na lingaka télévision, na lingaka nazala journaliste ya na lingaka nazala journaliste ya internet. Mais qu'est-ce que j'apporte? Donc il faut qu'on s'instruise peu beaucoup. Kotanga mingi kotala ba biloko batu mususu bata kotala ba YouTube ebele batu biloko batu nyoso basalaka. Et puis moi je peux apporter quoi donc place bango basuki ngana banda wana na porter wana mama kisi na ba papa nanga kisi ezate pour nos ala star selon na loba expérience oyo ngai na sali par rapport ya kimukolo nanga nanga na monaka na talaka o mona mutu oyo apporta ke loko moboy akoma kambangu star parce que apporter loko moko oyo ebande ko zanga na eloko batu batala batulokola ba to pese exemple ya Michael Jackson apportaki janspile na rock and roll bazaki mindele nyoso ba noir nyoso bazaki ko beta ka ba rock and roll na bango wana ta na mituzo bina donc mutu nzoto bimbezo bina kaka blow bon ga ndenge rock and roll bo yebi yango ndenge beta makada tu penza bo na mutu ba noir batu ba ko animer yango na Amerique mais ye na ba ane 80 pa ayeko bimisa ba janspile donc et apporter le mot boy si tu as la chance maintenant pour chance peut contacter na biloko nyonso wana mais majorité si tu mets l'effort donc ceux qui au travailler dur na eloko lingi apporter et que ko apporter ngo ya ndamu te o apporter ngo mobimba avec énergie avec toute prière pesanga te donc mona eloko wana ye nango pa ekangi pe mbala moko Michael Jackson atikala icône kaka po apportaki eloko likolo ya rock and roll ayeko tia janspile na ye wana pile chance oningisaka nzoto mobimba tout ça là mais ndenge babando bina na rock and roll boye ya changer yango comme eloko musumuni mbala moko abimi star donc ki star pose la star mama na ngai ya internet ozolingo za la star o lukate ke osala di déjà vie te kolukate ke osala baninga basi basala o bana komi benga star lelo ti mokolo okufa o kozala pe star ya mutu moko te lero lobiango bato bo seka parce que star ami benga ye moko star te ba fan bo batalaka ye nde ba ko benga star bo yoka place Michael Jackson alobi nga star na bino yoyo
jamais. Bato effort musala oya sali musala oya salaki nde tindaki bato ba bengi star. Donc yo pose à la star, il faut travailler de dire. Au sala ka émission, tala elo nini, qu'est-ce que je peux apporter aux ezalate? Qu'est-ce que je peux apporter na YouTube na biso ya communauté? Aux ezalate. Au moins mbala moko pa bato batio miso, obimi étoile. Batio miso et puis au changer. Donc ko changer, donc ko marquer nini na yo, ko marquer génération na yo. Elo wana ba benga en star. O marquer génération on est loko moko boye o ye nango ya please. Et puis eloko wana si tu as la chance, ils a accepté. Au moins mbala moko bimi oko simba no kisite. Oko simba na yo kisite. Oko simba kisite. Tout bande ko bina na biso mambina na biso ya Congo ah. Les fali ya ko beta penza o baslim penza o ya suka wana azo na ko yemba na ye eza penza o tozalaka na ngote. E matisa yete. Abima san bala moko monde entier ba komo linga ye. Mutu lokola Tokyo lo bape batu lokola ba Congo. Pardon lokola wenge musique. Tozaki na ba musique na biso lemba wana malembe bango ba ye na mulolo. Mulala ye ila batu nyoso ko sauter. Ba marquage génération bango ba bima ba star ya génération wana ba apporter eloko moko na musique na biso yo sikoyo zo lingo za la star na internet yo lingo za la star na communauté congolaise na internet mama ko kende pa mwalimu te ko po mwalimu akopesa o konso ngana opeso te mwalimu osengo mbongo et puis okosa yo sokola boye sala boye yakana fina yo boye po sala boye esili et puis asakani na yo alongoli kutuna o chance mukenza apesa yo travail fruit à travail na idéologie na yo moko boye philosophie na yo moko boye oyo ko apporter na place okuta ki baninga batelemeli oyo ko apporter yango babengi yango ebimisa mutu mona mutu abimi star sans que asimba kisi sans que Simba kisi. To pesa no exemple na media. Zakari Bababas. Nani ayebaka Zakari Bababas te. Benda moninga bokende na bokende soki na coin ba tout ça là. Nani na sala ngote wana to saba étudiante na IEC. Boko be ata bozan examen lobby. Bobi maboye ko yoka Zakari. Apporter lo moko boye na media. Apporter lo mo boye donc ti lelo atikala star na biso. Donc kisi bande konanga. Ya koza la star. To secret ya koza la star. Ezali ko luka ko sala na ba recherche. Ya place baninga omoni ke ba se limita ka place boye. Na media ba to ba se limita place boye no sala nde nini to na apporter eloko moko oyo eko kwesa oya baninga te eko tinda to benda na biso so to kende liboso. E o tinda ke eloko ya likolo e bakisama na oyo ezalaka. Yango omono bimi star omona mutu pambala moko bakomo benga star misusu tozalaka positif misusu tozalaka négatif na pesi nanga différence te na lobi nde oporte eloko moko Zakari Bababaso a apporté na média eloko moko boye ti lelo mutu nyonso ayebi Zakari Bababaso bazakari babima combien bazakari Bababaso babima combien bazakari pardon Bababaso c'était bazakari babima combien oyo pardon balanda idéologie na wana donc ceux qui ont idéologie te osaka lelo simbia lobby okomi benga na yo star okomi benga yo mega okomi benga soki nan kombo nyoso okomi pesa zéro ozala pe star te parce que o marqué batunelo te ozo tâtonner bato batatona oki ozala jamais star oza star ya nani o tatone lobby sirisigio lobby boye lobby osangisi maloba ya oyo na ya oyo sangisi yango osali ya yo babenga ngono ya yo émission ozwi maloba ya oyo osangisi na maloba ya oyo osaleli yango émission okobanda kotourne kaka en rond ndenge wana omipesi yo moko bakombo nyonso okotikalaka kozala star te bazalaka ebele te ezala elo moko esenga beaucoup de travail beaucoup de travail. Et puis esengaka disérier. Et puis esengaka temps. Et puis esengaka nini idée, idéologie, philosophie na yo moko bo idéologie no donc ezala mobimba na yo. Idéologie wana o latango. Donc no sozo lobela ka idéologie na yo wana. Lero eko bakisango likolo ya baninga basala o mona pa.
Moi no ka bandi lobi lobi awa, moi no ka bandi lobi lobi awa. To yebi biso no so période de ser na biso mari musamu boyebi. C'est un exemple wana. Paix à son âme. Ser na biso mari musamu lera banda. Hein? C'est mari musamu lera banda aye fi moko boye apo ezalaki le toza ba nzambe malamu soki osambelaka ifo bilamba ya milai okangi awa nyonso boyembaka na mawa bozoyembela nzambe azali koya mwana nzambe ya ye koya sikoyo bandi ba danse donc azoyembela nzambe na ye azo atie maquillage na ye abeti ba maquillage na ye kitoko atie suki na ye ba plante na ye donc eningisa Kinshasa mobimba donc elle avait apporté quelque chose. Nalingi bofinga ngate bandeko ezala ya malamu eloko ana apporta ezala ya mabe mais nazolo ba koma mutu abimaka na kati ya groupe ya batu misusu ba ye ba kombo na ye ba tanga kombo na ye e yango wana eloko ba bengaka mutu abimi akomi ba mo star. C'est pas donné aussi à tout le monde. Ezala donné à tout le monde été. Mais si tu travailles là-dessus, aux autres travaillent là-dessus. Aucun monde appelle obima na yo. Donc oyande na idéologie. Soki oye batu ba finga ka déjà yo yeli suko eko bakisa ma finga. Ezandenge moko. Batu ba kenda bango nyoso na gauche. Yo pe ozokende ka na gauche na me ozomi benga star. Ozokenda sima na bango. Mais naza star, naza mega, naza boy. O ti okufa ko ozomi benga yo moko star. Ti to yeba combien? Oh bazala ke par exemple na pese exemple moko ya terre à terre. Bana nyoso baleke pa ya Koffi Olomide to lo banane. Bana wana bazana batala mais soki o apporter le côté boza sima ya mutu moko boye oyo ye moko alobaka mutu alakisaka nzela bazalaka sima na ye boza sima na ye azolakisa bino nzela na sima ya mutu yoko bimate ke yo za sima ya za liboso nzambe ya désordre te nzambe ya désordre te nzambe awe aka mutu siko mutu wana nde kitisi sima na bino bana biso wana bazali na batala mais tellement bazalaki si baza sima ya mutu boko benga mutu wana ndoki pamba obimisi ya yo idée te obimisi ya yo idéologie te oza na philosophie moko te ozo tambola selo mibeko ya mutu wana oyo azali boso azo conduire bino okomi benga na star ti mukolo mutu wana kotia o libanda esili kistare na yo na kistare na yo na ki étoile na oyo ya se ya mbeto wana bosuki ka kuna. Donc conseil muke nazalaki nango pesa na bandeko nanga surtout na média mutu tu alingi azala star biso ba mama to bando pesa bino conseil nazala nga star et na lobite bo finga ngate pardon nga lobite ki nga na star nga na wana pono pesa conseil na yaki na internet na lobaki yango na ye pona ko lobela ba faible internet na ya pona ko lobela ba faible donc nous on est là pona lobela ba faible bazaba to lobela bangoti. Ata soki batu bako salela yango te mais eyokami quand même to lobi place batu bazolingo lobate bazo banga soki na lobi oyo akosala bo na fingaka mutu te na lobaka mabe na mutu te na ya kopesa communauté nanga congolaise na lingaka makasi na ya kopesa conseil alingi koyoka ayoki alingi koyoka te mais ekoti quand même ayoki quand même voilà. Donc pona kozala star kisi eza moko pona kozala star kisi eza moko komema eloko asika esika place okuti baninga yo ozali par exemple toloba Mandela ndenge Mandela asala exemple mosuku tonapesi ya Mandela politique esalemaka depuis ba politique esalama depuis mais Mandela comme on est monde entier nani yango ayebi Mandela te parce qu'il avait apporté quelque chose. Lui, il est venu avec une chose. Alors, nous pouvons travailler avec ces gens-là, mais Tosengi Bango Kakaba respecter Bisso. On n'a pas besoin de les chasser. Dès que Balobi Bazaba Basili africain, Tolingi Kaka va accepter Bisso. Tous allons ensemble, tous travailler ensemble. Donc, respect, pesa na bango na bango, pesa biso pe ba noir. Mandela lelo azanan. Héros munene. Parce qu'il avait apporté quelque chose qu'on a politique africain. Depuis des années, autant l'histoire d'Afrique. To bunda kana mindele mutu moko yaga na idée wana te. Alors, to bengana bango ti wapi. Alors, j'amène une autre idée. Mon idée est que
travail na bango tozala na bango afandisa idéologie na ye wana Mandela lelo aza héros le aza étoile les autres que oganga yo moko étoile les ali apporter quelque chose tu apportes quelque chose o ezalaka na milieu wana te o ezalaka na domaine wana te yo ye nango telemeli yango zo défendre yango tu défends ça avec ton esprit ton âme et ton corps ozo défendre yango ozo prouver yango ezate ke olobanga na ye na boete tu prouves tu défends ça obima étoile ba obenga yo star ya ko lukate ba taper rouge ko telemela yo ya ko lukate ba Beyoncé ba bima ba star ya musique pona nini place ba Madonna ba sukaka mwana mwasi na ye ko tombolango do azo bina yo moko na posa otala oza besoin kutoka musique te kaka ndenge azo ningisa nzoto na ye mobimba ezate ko ndenge biso zalaka ba africain loketo kaka otala ngona papa na te nzoto mobimba muto azo sauter muto ezo kende likolo ezo kende na se loketo nyoso donc azo beta sport azo yemba Beyoncé lelo azanan Beyoncé lelo aza star parce qu'elle a apporté quelque chose o ebande pe ko zanga na musique place Michael Jackson a sukaki place Madonna sukaki ye ayeko bakise loko wana ya muto azo bile donc asena no maquillage au kanisa azo kende soki fête nini wana au kanisa mannequin mo boye sikoyo ayati mbane kangi kanzo to mendenge azo bina okoka kutu kotala ta pembeni to bando tala ekaka abima lelo star do bande konanga po bazala ba star na media bozo wakaba video nyonso wana vie Zakari botala bozu ba video ya batu misusu na yebi na kotanga na yebi banga bakomona bango te bolimbisanga ba o nyonso baleka na media wana botali après sikoyo boyo koloba na oki ko bakisa nini et puis eloko ngo bakisa ngo pona ko bakisa te po obi master te eza apaiser eloko et convaincre yo nanu na kati na yo ke soki eloko na bakisi ça va apporter na tiango ça va apporter quelque chose na communauté na YouTube ya communauté na ngai obimano star sans que osimba kisi conseil muke nazalaki na ngo yango wana okobimano star sans que osimba kisi nasi na oka mwana mwasi moko azoloba likambo wana na bando tala ba grand sœur nanga ne bosa na fan pemena otala ngona alobi boye ba bwaka mibali na bango te na yeko tana bi po anini Poni baba mibali na bango te muto vivre na pourquoi na bakisi na tie kombo na communication no sa mission na tie kombo mbali nanga na komo bwaka mibali nanga e bimisa ye mutu na ye mobo na tangi na bando ko bo limbisa ngabo loba te kinga na ko lobela mutu na lobi nanga mutu na opesa conseil en général yaka ne loko yo ezala te na média congolaise yaka ne loko moko yo esalama na nute na média congolaise yaka ne loko moko boye na église na bino esalama na nute obima star bako benga o star okomi benga te bako benga yo star conseil muke nazalaki nango donc na domaine nyoso conseil muke nazalaki nango pour opesa bino yango wana bande ko nanga ya basi na ya mibali oyo babunda ka po babima ba star komi benga na yo star te bunda travailler faire vraiment un effort travailler et puis aux habitudes au tala ba biloko ba misusu basala na domaine oyo yo wana basala o muto asala boya sala pourquoi ya sala boya pourquoi ba avancer ki boyete au mona ka emo comme place mo boye on dit bango basuka kia qu'est-ce que moi je peux ajouter pour souci na ngeza to ajouter donc ezala bato moko baza cultiver eza peut cultiver pendant makasite no benga baza na esprit ya quoi ajouter quelque chose bato o baza na esprit ya ko dominer pensa te benga na benga ngote ko dominer te baza na esprit ya ko faire avancer les choses bato wana mingi ko faire avancer les choses bato wana babima mingi ba star do ba obenga yo star OK pa mwalimu te OK pa mama ya kwente OK pa ya prophète te ba sokola yo na ba 20 OK pa ya mutu mote kaka yo na musala na olinga ko sala wana otala bato ba sala po balobi aloba mutu ayebi place ya uti ezala passe ba place azokende o bana ne pa bato bo sala eloko yo olingo sala wana lero otala bango oyo mona et bakisi le skolo moko mais pas comprendre bango basuka kia il fallait oyo ko bakisi le ko mona mbala moko o melate obimi star batu nyoso bakomo lobela yo de conseil muke nazalaki nango yango wana bandeko na ngai ya basi pe ya mibali
na ba domaine nyonso zaka na médiaté so lingi obimisa mutu babenga yo étoile po étoile star aza eloko eza likolo et puis engengaka et puis eza lumière mutu tout olinga te omonango yango siko omona babengi star donc eza lumière moko boye olinga te otalango babengi yango étoile. Au moment où la star na biso parce que tu avais apporté quelque chose dans la communauté. Tu avais apporté quelque chose dans eloko anga oyo ya domaine na yo oyo ezanga ki tu avais apporté. Okobunda te ekokuta yo moko vandi beba ko zwa yo prix Nobel yango. Bande ko nanga eloko nazaki opesa bino yango wana. Do bo lukaka, biso to bo lukaka, bo salaka eloko, bo bakisaka eloko moko na ba domaine na bino. Et puis, est-ce la positive, est-ce la négative? Na lobby nanga ndenge yango te za positivité ou négativité, mais na lobby lika po muto abima. Il faut apporter loko moko na eloko yo lingaka oyo osalaka. Est-ce la na musala za wapi apporte quelque chose ya bien mona bazuyo. Au monde appelle mutu tout ayebi yo parce que tu as apporté quelque chose dans la communauté. Et loko na salaki ya koloba na bino yango wana ko sala monotonité biloko basi ba loba c'est déjà vie maman. Dit déjà vie papa. Hein? Le rozo loba kaka ozo sala journée no mona mubimbana mona zakari mayo bimastare ozalati apporte quelque chose ya sika na domaine na yo wana ba obengo star okomi benga te ba obengo star mande ko nanga boli bisanga soki na salaki mulai soki nazo me répéter do eloko nazaki o partager na bino lelo yango wana botikala malamu na ngolo ya Nzambe tokutana na video mususu oya bino mama Rosette la fleur d'amour. Rosette, la fleur d'amour. Voilà, bye bye. Bisous, bisous, nabino. Botika la malamu, bye.